Kinshasa ningani awa bana poto so bino bana kini biso to kokate po Kinshasa ningani ba komisi yango sous problème o elamba pasteur Moïse Mbiya lataki masolo nangai oyelekelanga moto nabetelango nani yaya et ça là bien quand on a poussé à lisusu hein la poste télévision na binoto na ba place nyoso bozo rappeler occasion ya kolanda masolo ya kin déjà j'ai dit un grand bonjour à tous les branchés de notre émission masolo ya kin kande bozake belé liboso ya ba poste télévision na bino ba écran na bino partout bozala rawana pour Rolandaka Rebecca Bilendo Pukuta la servadi, votre humble servante, ça va rendre penza bien ma caisse. Donc ma solo ya kini na kati ya info 16 bo faut kota na site na biso bokoti penza au pointer penza au tindi pe bato ba s'abonner et ça la rappelle biso bien. Donc site mora mukie erna lo baron na sepela na samo ba geste misapi. Site mora mukie et bandaki na kati ba site minene. Mais to s'imposer pour te que bon mesana biso na que da bon mesani non maître Nelly Mwinga le baraso na le besolote to mesani bon mesani bien Patrick Valence a bien que ba mesani Patricia Lelo Pukuta a bien que déjà bana nyonso États-Unis à Chicago ba Clovis là ba Sergi là ba mesani déjà na kati ya www.info16.com. Merci parce que vous êtes belé bon la masola qui na lelo penza botu na nini botu na penza nini bo ba yon Rebecca penza mo penza masolo muso memela biso na kina mo penza to comprendre te oui masola lelo masolo mo penza to ba te ceux qui mukilango ba muta ko vivre ndenge na mukili po kake komi makasi na mukili to e ba te dans ya ba te belé ba juger li sola lelo ya ba te belé pe ba opesa nga pe raison mais boti kanep sabino li sola lelo na kati ya masola kin ya li solo moko bon to qui parle na biso ngote mais to sepel to lobelango parce que to moni eza li susu qui s'occupe qui kolandela te mais tour e komi siko ki mutema mabe donc eza affaire ya pasteur Moïse Mbiya. Affaire ya pasteur Moïse Mbiya. Lisola gege beta miawa beti okoti na internet na télévision na biso lokala wa o beti partout ezaki kaka affaire gege mais siko eloko elekeli biso frère Clovis là frère Sergi là frère Igor Lubuku bo mekampe ko bisangai eloko elekeli biso affaire ya pasteur Moïse Mbiya affaire gege zaki awa o balobi sola gege o pasteur Mbiya lobi gege o likamba gege o gege mais tu comprends gege ngo ezana batu kutu ebele baba na ba ko koyoka ta banzembo pasteur Moïse Mbiya te mais suite ya gege ba kompenza ba fanya Moïse Mbiya na ebi déjà moko je connais une personne ya s'intéresse quand même pour la chanson pasteur Moïse Mbiya mais banda faire à gege komi akoma penda fani ya pasteur Moïse Mbiya so pas année quelque part à ça la magim nae atema ba casque na matoi aoyoka ne nzembo gege alors mwenye ba gege komi ko découvrir écoute na banzembo mususu ya bien net ya ba Ebenezer jusqu'ici il m'a secouru. Donc banzembo ana c'est Gilles Kulungu donc c'est une personne azwata yoka Moïse Mbiya mais suite ka ya découverte ka ya gege ayoki pas sepeli na ye sikoyo affaire à gege leki ata yo monji le Kulungu. Dis-moi d'abord, est-ce que tu seras d'accord avec les gens au bazotambusa kombo ya Mbiya ezala ndinga malamu ezala ndinga mabe Mareb Mwinga ebisanga ezala ndinga malamu ezala ndinga mabe ata agence mobimba ya les prestigieuses na kati ya Paris penza. Là je vois David Loketo na staff na mobimba na ba fille ba belle fille sur les prestigieuses en tout cas Rebecca Bilendo déjà alinga bino mingi boye bisanga la même bino moko affaire ya gege leki mais ezana bato baki musika ya pasteur Moïse Mbiya ba pusani pe ba komi koyoka banzembo ne ba s'intéresser na banzembo na ye et ce qui on entend bato mutem ya mitema mabe
baluki ka bakanga lisusu na bamitif. Siko mitif atoro ezangani botunanga. Kinshasa ningani awa bana poto biso to kokate po Kinshasa ningani. Concert ya Pasteur Moïse Mbi qui na Charte Club ezaki le dimanche awa ya les 14. Concert esili. Concert penje sili na Charte Club wana batu banjo publier na Facebook partout. Ba remise en sous problème. Oh elamba Pasteur Moïse Mbi alataki. Mokili. Wana nga obi penza nga Rebecca Bilendo la Servadi na bandisco ko ebisa bato wana ke eza susu kolandela via mutu te et comme ki mutema mabe. Problème eza wapi? Est-ce que question ngeza est-ce que na ba téléspectateurs o bozo landanga ba o penza bozo landanga ba na poto nyonso bo ebisa nga ipenza mutu asalela nzambe pe kisamela te lambeze eza na griffe. Da yé penze lambo eza na griffe penza bakoma Versace o bakoma Adidas batonga do yé pona yé penze pekisami penza lata na ebité na ebité so bilamba na basala ngo pona ba saper pona bato bayeba na sens ya mokili kwa to babiloko wana penza esenga pe muto ayeba na penza sala pe komona il a son argent, il peut s'habiller comme il veut. D'abord il est jeune, c'est un pasteur très jeune. Il est pasteur, il peut appliquer tout ce qui est chrétien ou quoi, mais avant tout, il est jeune. Il doit aussi être à la mode. Donc, être à la mode, c'est pas seulement dire que s'habiller n'importe quoi, non. Donc, il doit être... D'abord, il s'habille très bien. Pasteur Moïse Biala t'a bien. Et à la tire la manaye parce que Ezekiel Lambo a préparé qu'il peut un concert. Parce que le problème est au bino batomo kilibo zoé eza wapi. Oui, bisanga nanu. Am susunga Rebecca Tisikoyo, peut-être que ba aveuglé non musunanga jusque là je n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe avec la population congolaise, les critiques mondiales par rapport à la personne de Pasteur Moïse Mbi. Je ne sais pas. En tout cas, maman Nelly Mwinga. Nabi ko maman mo mutema malamu. Nabi ko maman mo en souci à batu belé. Nabi ko maman moko ozawana so vandi penza mposa na ezala kaka o soutenir batu o sunga batu tout ça. Mais quand un peu ko sunga notre Pasteur Moïse Mbi na ba problème o mokile lukela e ponga na mo na so komi susu ko landela via mutu te komi sko ki mutema mabe. Mami Pukuta, ma grande sœur chérie. Et puis qu'elle est là fort, na ba bébé na ngagnon so Gilia, Diana, Nathan, Rosé. Na là ba bébé na nga fort. Ma grande sœur, Mami Pukuta. Yebi sanga nanu. Est-ce que penza Pasteur Moïse Mbi bisone bata mokili toko juger Timothée Pukuta, avec sa femme, notre belle sœur Jolina Tamboué, belle sœur Moko Kitoko, moi si Kitoko. Yebisabo yebisanga nous même vous-même, vous yebisanga na lo batande to barabiso na kinawa ata vous-même. Vous yebisanga nanu. Est-ce que biso batomokinde toko juger Pasteur Moïse Mbi? Myriam Soudika, ma petite sœur chérie Nadolphine de Boula. Vous yebisanga nanu. Là, je vois encore ma grande sœur Patricia Lelo Pukuta avec son mari Chris Kunku, mon beau-frère que j'aime beaucoup, et ses enfants. Je vois Blansing Koukou avec Christelle Koukou. Et leur maman aussi, maman Juliette Koukou, Laetitia Koukou. Je vois Olivier, le mari de Laetitia Koukou. Oui, bisanga nanu atabino moko. Est-ce que bisonne to juger Pasteur Moïse Mbi? Pour yana masumu mususu okutu biso ku ba chrétien mususu ba sala ko ba bata mara sima Bible, ba osa masumu mususu croyant que mokile mo na ba onte menzambe ka ne mutamona ba. Et puis ba te belé ba sombi ba bié ba ke concert parce que balinga ba yo kaka gege na mga Pasteur Moïse Mbi. Donc vous allez comprendre que Ezaïki émission moko dédiée kaka pour faire à Pasteur Moïse Mbi parce que trop c'est trop, trop c'est trop. Tout le cas peut évoluer. C'est pas que nous allons être là en train de surveiller une personne. Pasteur Moïse Mbi aujourd'hui il fait sa vie, il est ce qu'il est, Dieu a fait qu'il soit ce qu'il est là. Donc on n'a pas le temps, en fait personnellement je n'ai pas le temps il y a Hollande là parce que comment je fais mes émissions mon talent de la émission na aluka Rebecca lobaki gege na émission na yo azate
Parce que bamarama boye botika peu mutu quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie d'une personne botika. Ce qui est vrai d'ailleurs, Dieu c'est un Dieu différent des hommes. Donc quand Dieu fait des choses à ça la volonté naïe. Et là je ne suis pas prédicateur, bien que je suis monitrice. Des fois j'enseigne aussi les enfants dans les écoles de dimanche, mais au moins je connais aussi que Nzambo to salelaka. C'est un Dieu au hasard que s'il fait ces choses, s'il veut élever quelqu'un, alors ça là selon volonté naïe, selon ma kanisi naïe, selon ma mignon soit bongisa pour na motoana. Vous verrez qu'il y a beaucoup de pasteurs na Kinshasa na biso bela ba pasteur oto yebi to bona biso tanga ba kombo ba salela nzambe na ndenga solo te bo mona finalité na bango baya ba kosa peuple congolais ba mbria biso na ba rombe belé bo tchela biso bo likola ba nini ya ba télévision bo mela mai yo Emily salabo mais lelo ba pasteur on ba suka mabe parce que ba salela nzambe na ndenge ya mabe. Biso ata soto jijara bango te na série wana to ndimela bango que c'était vraiment des envoyés de Dieu, mais par après nous avons compris que c'était des faux pasteurs. Voilà, aujourd'hui nous voulons juger pasteur Moïse Mbi par rapport à quoi? Biso toza ba ange lui Nzamba tindi biso to juger pasteur Moïse Mbi etoni. Non? Toko juger était? Toko juger ata mokiete. Totika Nzambe a juger. En plus s'il est effectivement comme vous dites là, il est faux pasteur. Dieu fera de sorte que la population congolaise ou la population mondiale comprenne que le pasteur Moïse Mbi, il était un faux pasteur. Et vous allez voir que tout ce qu'il va faire dans peu de temps est se déchaîner et ils allaient sous la succès. Mais moi, je sais que c'est en fait ce qui me motive en fait de ne pas croire de ce que le monde dit, c'est par rapport il y a crédibilité. Le monde des autres sambusaye, mais Nzambe kako bakisele ka ba pouvoir. Tala bakisele ba tout sous ba lingue les sous makasi. Ba jile kulungo kuto banala ba ko yokete ko chaye kate. Mais jile kulunga comme ne fan ya Moïse Mbi ya passe à partir kaka ya l'histoire a gégé. D'abord comprendre que si vous voulez combattre une personne, il faut chercher un moyen à combattre. Mais il ne faut pas chercher à diminuer la personne pour m'okiler inaye. Je ne suis pas contre toutes les personnes oyo, bazo tambusa que le pasteur oyo, asel ranza medandenga solote, c'est un escroc, c'est quelqu'un, wan etalika aye. Vie privée na pe etalika aye. Ba ope ba kontatina la kati ya ba profond pene la vie privée na ye, etalika bango. Parce que ba vie na ba sala mtalandela bango. Je ne suis pas porte-parole, il y a pasteur Moïse Mbi, mais et c'est parce que je suis d'immédiat et ça linga penza passi na sorte que bokomi kolandelana et lamba ya pasteur Moïse Mbi à la concert en disant que pasteur a la griffité comment mawat beb sanga et comment mawat hein mosala nzamba ko la griffité comment mawapi attends, fou mon père, on dit manité, on nous place comment un pasteur, un vrai pasteur ou un faux pasteur, jamais bakola te lambo yebana versa cette onine. Donc là je vois toutes les églises de la République démocratique du Congo, église Union Suéza et Kambami. Na ba congolais même na ba étranger église francophone na États-Unis na Champagne en tout cas batu nyonso ba bonde la Nzambe soko bonde la Nzambe na yo hein soko za chrétien penza solo koloko juger moninga te parce que hier ko yemba gege lelo mais na ki gege na eka akoti lola yo muto yemba no gege te mais na ofinga kaka to na ko yina ka yo yini mutu mo bokoti lifelo. Donc parlant de ce que tu écoutes, est-ce que y a penza yom to yembaka Jésus na yom to yembaka gege ce que tu écoutes na li felondeni to écoutes na lolandeni. Donc c'était là Rebecca Bilendo na masolo ya kin Rebecca Bilendo penza avec Epchi Image Epchi Image mobile mora ki tako so bo libo mona e boye na info 16 so bo libo mona e bo s'abonner ka na info 16 na tonton mwinga mobile ya sérieux makasi. Bah bien faut 16 toroloba mingi te mais na masola kini toroloba pesande masolo nde tozo beta na info 16 toroloba te makasi. Donc merci beaucoup.
botika pe kolandela vie na ye, se concentrer dans ma vie na bino. Donc moi Rebecca, je suis en train de réfléchir comment est-ce que je vais arriver très loin dans ma projet à vie nanga. Ce qu'on a lingala te mutu moi yo tsaka, des fois ça rend mal à l'aise. OK ndebo pasteur Moïse bi en wana leki. Takuta yembi gege, takuta koto alobi be, takuta ete boni boy. Qui peut pas venir binoté boutique est penza pe Alex pe mon pépé à la Versace na wana beti concert na mon pépé na pe eleki. Et surtout que j'ai aimé interview na moi ça là qui lors il y a préparation il y a concert na abi je fais ce 2 nuits bon presque en fait il a fait beaucoup de jours abandon sa répétition na Charles Club mais les jours il y a concert à na Charles Club toute une nuit pendant que yo lala na ndako na bino mais yazaki na concert wana a préparé journée na ya concert et un journaliste a tout nié mais pasteur ndenge niti siko lalite et sa réponse était abibino bolobaka Moïse Mbia na kisi mais boye ba ke kisi na ngai yango c'est le travail c'est quelqu'un qui chante bien c'est quelqu'un qui chante des chansons qui édifient le peuple de Dieu ce qu'on usa contre ngai etalio banzembo na ye édifie arabiso wa bini na bibi molongi te aloba kenga na bini na ngango te parce que ezanzemba bakisi aloba wa yemi molimo te wa aloba na ye mais moi je sais que je chantais na bibi molongi parce que je suis vainqueur na yemi na nga penza temps yeso sala na temps na parce que j'attends le temps de Dieu dans ma vie et na yemi na nga molimo na Nzambe hein na yembi na ngango surtout la partie qui chante masolo nangai oyelekelanga moto na betelango nani yaya nalingi yo mingi. C'est par ici que je vous dis au revoir, bye.